6. He accepts full responsibility for everything he undertakes and never passes the buck when Pe things go wrong. asalaka yango na habitude mentale moko positive ya esengo. Because he has learned to profit by it. 6. Andimaka responsabilité na ye mobimba pona eloko nyonso oyo entreprenaka pe asedaka jamais soki makambo ezokende mabe. For doing so. 7. Akoki koyamba na bondeko nyonso ba critique sans koyoka mutema pasi parce que ayekolaki ndenge nini ya koprofite na nzela na yango. 8. Ayebi nini ba nef mobile de base ezali oyo inspiraka ba initiative ya bato nyonso pe asengaka na mutu moko te asalela ye eloko nyonso sans apesa ye motif elongobani pona mutu yango na kosala bongo. On one thing at a time. 9. Aexprimaka jamais opinion na ye à propos ya n'importe quel eloko à moins que ezala esi akanisaki sur eloko yango pe esi ase preparaki pona koloba ndenge akomaki na kozwa opinion wana. 10. Alandaka habitude ya koyoka mingi pe koloba kaka soki azali na eloko ya koloba oyo ekobeneficie na ye pe na bato misusu. 11. Azali na sens ya observation bien développé ya ba détail ya mike pe ayebi musala na ye kobanda na détail ya moke koleka tina oyo ya monene koleka. 12. Ayebisaka jamais mutu asala eloko moko sans kopesa ye likanisi pona nini esengeli esalama pe ndenge nini ekoki kosalamela malamu koleka. 13. He follows the habit of concentrating his full attention on one thing at a time. 14. His mental attitude is positive at all times when he is in 13. Alandaka habitude ya ko concentre attention na ye total na eloko moko na ngonga moko. 14. Attitude mentale na ye ezalaka toujours positive na tango nyonso tango azali ko communiquer to ko solola na batu misusu. 15. Soki otuni ye question moko akopesa yo réponse moko direct ata soki esengeli ayebisa yo ke ayebi réponse correcte te. 16. Yasuka kasi peut-être ya plus important koleka nyonso atindaka jamais pona lobi oyo esengelaki esalama semaine passée pona ayebi que habitude ya procrastination to kotinda makambo ya lelo na lobi ezali pembeni ya liste ya liboso ya ba cause ya échec. If you can rate OK on each of these 16 traits of personal initiative, you are a leader in your field of endeavor. Soki okoki kotia OK na chaque trait ya ba 16 traits oyo ya initiative personnelle, ozali un leader na domaine ya entreprise na yo. Soki okomi na komi examiner yo moko na sujet ya initiative personnelle, se rappeler juste que succès to échec na yo ezo dépendre très largement na ba action ozali kosala en relation avec musala na yo. Mutu moko te akoyebisa yo nini esengeli osala pe mutu moko te akoyebisa yo nini esengeli kosala te. Décision il faut ezala ya yo moko pe esengeli olandela yango pe o accompagner décision na yo na propre initiative na yo. Soki osalaka esika ba futaka yo salaire,
esengeli o se décider na ko se promouvoir yo moko na nzela ya initiative personnelle na yo moko na niveau ya likolo na compétence to na musala na yo, et se rappeler que promotion na yo ezali totalement na maboko na yo moko. Na ba visite na ngai eleki na pesaki bino plan ya ba étape esengeli kolanda pona ko se promouvoir yo moko na n'importe quelle station ya vie olingi. Now, let me give you a brief review of 8 principles we have covered previously. 1. Definiteness of purpose. By now, sikoyo tika na pesa bino mwa revision muke ya 8 principes oyo to tangaki avant. 1. Definiteness of purpose. By now you should know 1. what you want most from life. Objectif to but précis. Here is the most important. A partir ya lelo esengeli oyeba nini olingi plus na vie na yo pe esengeli ozala na plan moko pona yango. Awa nde ezali circonstance to occasion ya ngonga ya plus important ya vie na yo mobimba. Esengeli o avancer na propre initiative personnelle na yo, parce que moto mosusu te akoki koyebisa yo nini esengeli olinga le plus. 2. Principe ya mastermind to kosangisa makanisi na batu mosusu. Soki nanu oforme deja alliance te ya boyokani na batu oyo bakokoka ko ede yo pona kokokisa objectif na yo ya monene na vie, esengeli okende na propre initiative personnelle na yo moko pe o former alliance yango une fois pour toutes. 3. Kokende na 1 km de plus. Oyo ezali obligatoire soki objectif na yo ya monene ezali eloko nyonso likolo ya médiocrité to pauvreté. 4. Kondima kati na misala to la foi appliquée. Oyo ezali principe oyo ezali kopesa yo pouvoir ya ko réaliser but précis na yo ya monene na ba objectif nyonso ya mike. 5. Personnalité agréable. Ezali capital moko ya valeur oyo ezali na prix te pe ezali lisusu eloko moko esengeli o acquérir yango na nzela ya propre initiative na yo moko. 6. Autodiscipline to discipline na yo moko. 6e principe ya kolonga oyo ezali pe eloko oko acquérir to kozwa na nzela ya propre initiative na yo moko. 7. Attitude mentale positive. Oyo ezali le plus important ya 12 richesses ya minene na vie. Ezali pe produit ya propre initiative personnelle ya yo moko. 8. Enthousiasme. Ezali eta ya makanisi oyo yo moko okoki ko produire na nzela ya propre initiative personnelle na yo. You see, therefore, that personal initiative enters into every one of the success principles. And now, until our next visit, may I remind you that there are 2 types of people who never amount to anything. Those who will not do what they are told, and those who will do nothing else. Omoni donc que initiative personnelle ezot kota na ba principe ya succès nyonso. Sikoyo ti na visite na biso ekolanda na koki ko rappeler bino que ezali na 2 types ya batu oyo bakokaka kosala eloko te emonana. Ba oyo ba
kosala te eloko bayebisi bango basala, pe ba oyo bakosala jamais eloko mosusu.